Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Ouais, salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona, bambote partout place bozwami la canona bino yeyo. Ay mona muluba, hein. Na lingi bino vraiment mingi. Na profite encore na pesa mbote na mon boss, mon patron, papa Sibu Mutombo depuis Allemagne, mbote na yo papa na Georges Zunga, otetela ke mafumbe, bambote na cœur sensible, hein. Journaliste de Congo Check Check TV, hein, bo s'abonner et que ça là vraiment bien makasi. Lelo na émission vous avez droit de savoir vraiment papa na biso moko a benga kinga, alobi Darling Love, koza yo monter na plateau. Mais quand on a un peu comme ça analyse lelo, ce comportement ya basi na biso oyo bazara lelo ana poto. Nga binzambe ozo même sanga ngambu. Tant on resalo. Basi na biso ya poto, mwasi na nga ya ndaku. Soko tali cuisine na ngai akangi photo atinzi o regretter. Abi okoyeba kutu teke solo na lakso ke cuisine toza na poto konzima te. Abi otali douche au regretter. Tant na enyo sobi marathon 4 heures akei ake musala soka zonyona abi soka aza fatigué. Tobota bana mibale akipaka bana comme il faut ndenge zalaka. Sikoyo azape mwasi nanga na lingi mingi. Nakana te na vie na ngai na kabwana na mama ya bana nango na kobota na bana pona ke sala susu vie mususu place mususu na bota susu mwasi mususu na linga mwasi mususu na bota na bana mususu na kokate na ezo e bate na sala nini bon mais quand un peu ko sala na analyse oyo na bandeko o ba mesana ko intervenir na ba émission ya Congo Check Check na émission vous avez droit de savoir bo sala nanu po na argument ya moko na moko na koyeba nini oyo ngana ko epengle na kati wana po na zona no solution na ba problème oyo yango na zanga moko te na plateau mais titi manso ko ko fongola balandion sur Congo Check Check TV ba mona ba invité nanga o baza lelo na plateau bazo intervenir na sujet na biso ya lelo na zana ya Pati Kobetox na zana Bendo actrice na bino vraiment ya président Chapelé que je salue en pensant. Il y a petit président Caleb. Il y a petit Caleb, vraiment, il y a président Caleb Toukebana. Bonsoir, Yapati. Bonsoir, la patrona, la canona, Darling Love. Boni. Tout doucement, Dieu nous fait grâce donc. Pépele. Merci beaucoup, Nazana Bendo. Awa, moi, il y a président Chapelé. Bonsoir, Bendo. Bonsoir, la canona. La canona. Yunde makambu, Darling Love, quoi. Yunde. Le série makas. Merci beaucoup. J'espère Bolandi vraiment les solo na biso ya lelo. Nenge zali le papa na biso. Alobi que moi si na ina comportement na eza malamu te. Tant aux ba comportement ça te garake na ba acte o yazo posé te ba acte na yazo posé d'abord na makambi ya ndako ménage ya ndako eza bien te akipaka vraiment ndako te yango wana alobaki bon mais quand un peu comme ça la analyse nengo ça kana émission vous avez droit de savoir na Congo Check Check TV bo ça les langana nous analyse nazo ebate na sala nini est-ce que na boya moi si nangana ke kabwana na lukala moi si mususu malobeza na ne pas na yo ya Pati Kobetox en tant que mobile conseil ni no ko pesa na ndiko na biso wa mobile ali ngamba comme c'est ça ngaye tant on a idée ya obengisa moi sur na poto azu idée azu volonté bakisi azu courage ya obimara na seba malili ya ba hiver wana abakisi akangisi mbongo abengisi bon pose idée obenga na ye faut ba pese suka idée est-ce qu'il faut pas dessiner là on a papier ngane mama ba nemi balé papa mama ba na faut que ça nga solo koza mama ba na fundi nandi makalo koza mama ba no que ça nga soni attends tout ça ba réaliste dans comme tout ça là papa attends tu babaki bon babaki parité il faut bima okende ko luka mama pa bima kenda ko luka attends. Mais ça par rapport à misala zo sala. Par rapport à nini? Par rapport à nini? Misala zo sala ndizo pesa ke temps wana ke abongisa landela. Je vais t'aider.
Et ça par rapport à ça, par rapport il y a éducation au moins c'est où déjà na mboka utaki. Éducation est bien déjà. Ndé a même on tina poto. Allez, à jusqu'à comme na poto, à moni basim so ba bois kaka, pas ba musicien ba bois kaka, pas ba théâtre, à côté na bango boye. Ba fille on a ba complexé. Y'a comme Lucas a dit n'importe quoi. Donc, à moi aussi, il y a Otiana Foulou. Il y a Otiana Foulou. Nayana Numpandi ya Bendo pour analyser et continuer kaka. Tous on a deux personnes à plateau besoin intervenir vraiment. Na lisolo na biso ya lelo Bendo oyo kindenge parti comme tok salobi. Na ebité. Est-ce que yo peut usaka même moral na ye ou bien ça non analyse na ndenge? Kasi otianga libanda soki na yeki na biye na yo bon so ba parana nga batreya lo pa on a kindi batindenga na poto parce que bisa ngo to lingai na poto otianga libanda ndeni moi ça esclave te est-ce que na moi musala nao na mututi na kena mboka ya koluka kuno na mboka ba 4h 3h 5h ça n'est pas salité. Moi tu peux aux esclaveté na salité bongisa ti hein oui au moins na salité côté na cuisine sala pote za mboka moluka tana kati pongina na 5h donc na kati na sukolo na kele musala po famille nga na kine ezelanga oui excusez ngai pour ani okozwa penza ozwa audace ya soutenir salité c'est que na soutenir salité fille ngo zande ko na yo to yo pe o vivra ndengwana c'est que pour ça seule fille peut-être na salité te kobe moni salo mpero ya suki na salo mais cuisine kanga na mobali nanga oui leki na ope abala peut-être to soirée non ndeko za na poto wana obengisa pe leki na mobali pas comme na niveau que non a comme na poto pas bali biso to ba africain donc leki no nenga bali moi si na ye sora ye pa na yo na ndako na yo et vous allez jouer au profiter à coup ah yem to lamba lelo yem to sala mamunyo solo ya s'occuper na bana akuti cuisine ya semé qui na ya grande sœur mobali na ye cuisine na salité na chambre na salité te to la na cuisine to la na chambre c'est ça oui jamais pendant une semaine toza mboka moluka darling ngana ko ke musala na ngana bimi 4 5 na ke musala si obo tike na ndako you sala est-ce que ngana ko ya susu ba 12h est-ce que mobile na ngape 12h oke kayu tango tike sala ya ba tourte est-ce que na kini apena mwasa ko lambisa mobile ne fufu baza bo balamba na bango baza bangi bele balamba ba toku ba pondu bo yede basi na bango kuna na poto mobile faut aider moi sina yo et ya to tike faut commander lo moko apeto edaka donc omoni tovana boye pe mama pala asomba ye pe pondu boye ngabe notre tambola pe boye ti na pe boye na tout pe pondu eza sentiment eza sentiment mais que ce comme que note ngabe na lukaka c'est que yo peut comme ko s'imposer de aujourd'hui parité ou na parité ti o bien comme so pour ah ngabe zi mona liboso mona memengise mi mona belinga memengise c'est que mi to papa pe même on est sur édité on est comme ba dans moi sur mon que moi ça déjà propre moi ça salité ba aider na aider ngabe comme salité salité te n'expliquez bien yebisanga darling hein la kanona na la muki 4 na la muki pour ndeko mwasi wa salité te na la muki 4 heures du funa sukona ki na kende musa yebisanga na kuna na place na okede donc ça musala makasi na bana so musala so bongisa ka cuisine alo yo lali yo bébé na berceau na ke luka mbongo alo lali pongo o sala pote za bongo mobali osala masa osala na pote basi mbali ba olamba la pote o bongisa oh aussi quelquefois avoir raison aux en a raison parce qu'il faut tout le monde en a raison pour comprendre que aux en ndenge mo peut-être na fi wana biso to la biso na RDC awa mais fi wana na pote peut-être bona bino ndenge moko mais na lobi boye te na so na ozala direct na yo excuse ngai mais ozo appuyer bêtise o wana ozo appuyer za bêtise te c'est nga c'est est-ce que nga esclave mobali wana il faut que nga na sala il faut que débat comme la Bible il faut non il faut et ça il faut oh bon il faut ne zalaté ya kene musala mono ko 3 4 5 wana ya osala atika osala yo ke lukat pour famille na kini ba ozela pe yo otinda parce que bisanga na bani misala ndako yo mbalo li pongi pour tongo na yela ki yango yo
aboli buzoba ko lobi eloko wana ke famille bazozela batina mobali walingi mwasi na aza ndro sa famille mwasi na akozela peka na nsima mobali na ye oui bako go tindi la famille mama est-ce que nga famille pauvre yo mo famille efungolo misu mama osasa na combien ngai moti na ke kuna na ke bunda pour la famille na ngai c'est ça. Non, so attention, bengisa ki so komi kuna okebunda. Nakebunda. Po tata nga mama nga bandeko nga babi ke exemple ko na mwana bo Christian vi muswamba. Natiki mwana na ki nakebunda. Bora bengisa mwana ngai. Oyo ata bengisa na Ethiopie okima. Yo ata bengisa mbala bengisa na Ethiopie okima. Jamais na kima bendo akenda poto azonga. Ben nakenda Belgique azonga bo Ethiopie na kimi na Ethiopie ndeni. Na mena hoko mokombo. Tito loba. Ya. Mona poto mobala ovanda bayebi basa poti mbala poto bayebi. Toza na ndaku darling nga na fandi mobala sai musala nyoso ndaku alambi pe ache biloko na table to lie. Eza bongo. Poto za kinite. Moni mibala kini. Bendo. Amaka yejo. Mais kuna te. Toza ko miyeda toza ko bisali oui kobe. Bendo. Mbolo baona, même mbolo baona. Tu es bien habitué à mbolo bawana. Et ça la casque on ndenge ya mwasi wana te. Peut-être yo comprendre balobité. Ce qui dit que non, mobali ya luka ka mwasi luka, mobali ya ko aider mobali ko aider mwasi na ye. Oui, au vandi pena boye, mobali ya lambi ya salima kamunyo sona. Oui, ça c'est fait. Mais il y a mwasi wana ça ne de trop. Aza salité. Cuisine est-ce que moi na mwasi vraiment moi pardon, moi na mwasi. Mais tu m'as la biso na cuisine na ngobotala nanu. Dans le livre, aucun s'en a fait l'idée. Moi, na mobali, à Sungaka, moi, na mwasi, na misala yandaku. Mais est-ce que c'est comme un niveau pendant que non? Mobali, comme le baboué, c'est que comme une. C'est que qui saltine azulango batonga baloka yeto atangelango. Mobali a soin. Ponga nga déjà na kombo déjà salon na kombo de chambre na bongisi mbet. So comme une cuisine na salto bongisi cuisine yo bendako yo bongisa na ka cuisine. OK place à Kimeli. A bongisi mbetu. Donc ye plan na vie neski na mbetu. Po na ye vie soki na mbetu. Na chambre pour cuisine. Pour chambre faut de la place à propre quand même. Toi bangulu toi bantabate. Soki omoni yaya. Soki omoni nga na osala te. O faut sala ko? Salade. Sala yo bongisa cuisine. Oui, kobe. Tourner autour du poté. Na biboye. Tango obongisi salon, chambre. Osuki wana. Tous exemple moko boye ya mukie. Na pas exemple bosu ya neti seme ki non ndeko leki moi si aleki no ya kiwana. Ou soit yo moko santé que ça est compliqué. Obengi mutu moko boye aya ko aider yo. Obi mutu sansu baida mutu baida mutu ya ko neti ngana fandi boye mutu wenga moko tingana na problème o esenga $10,000 en tout cas pesa ngana ata 7,000. Ngamo na ata na santé. Moi ne do ezate. Baida mutu ta ke non mutu yo ana voix ya développement azana voix ya ko la propre. Mais peut-être ma coquine des athées. Nde baida parce que mutu dia ke non nyoso eza ndaku ya yo. Mutu mo ti banda santé compliqué ki obengeta nièce non na potopé. Viens d'abord m'aider ici leki no faut lia faut basala boy. Ayi wa kuti couche ya saleté kuti poussière na poto kuti poussière. Yebisanga nanu ata yo te yebisanga pardon na bike ozana na mutu makasi mo boye po yo bozana netika mwasi wana ndenge ezalaka peut-être mais siko yebisanga nanu mutu zo linga aider yo akuti déjà saleté ya bongo oyebi tango ok est-ce que yebike lobi oyete oyete poani po nenga ki bongo sali un mois aye otalo je me suis habitué à écouter sous saleté nenga c'est ko sala déjà te o c'est ko zanu ka saleté za kinte mbote tant na zolo ba bien za mboka moluka yebisanga siko po cuisine nga wana fa kende musala na ye papa yondo ko sala ngo mobali nga yondo ko sala yango tanga na beli yo ko sala cuisine po mutu yamboka moluka mutu na tana ye so yebisanga yi kanu akende na ye kayu na yete aya ezate soki oui après kayu wana Makombo, combo bouté na lo maona terre makine, mon brosse, combo, opangusi yango, opangusi, bongisi tala non degré cuisine, mission ça dépôt ou bien cuisine. Na expliquer ki boye bandeli, ibisangai, tous à la bateau ko, tous à la bateau, mon njoto lembaka. Sinon voix bro kwanga malembi mon njoto lembaka na lamuki 4h 5h na bimi
tout libana tokopartage surtout na bana tokopartage ngai tolaki na 3h 4h exemple boko ba 9h 10h na zongi tanga na kozonga yo okepe musala c'est ça non tanga na kei yo tiko sa musala ndako ndio boke botango koya yo kuti déjà le sina tsheda bilo na sina lambi pe tshibilo na table bongo te donc na bimi 4h 5h na ke muso tshika na ndako o tika cuisine salité donc c'est la mona musala ya mama na yo ah boni boyeko bargument so pousser ça bargument ba faible et bon so moi musala on peut musala 4h 5h lo ba na te so musala bongo te yeb sa so musala bongo te o lo banini ekozala kaka musala ya bongo ekozala kaka sali musala ya bongo mama kobe yo za na kini bato baza na poto ba iba réalité wana ba iba réalité ba muka ba 3h du matin 4h du matin sur hiver et mali les amakasi moi kene musala eza bongo soki te za bongo bolimbisanga misala nzungu ça biso loko vanda na Belgique misala sur ka bon faut maka 3h to 2h misala sur la bongo c'est la bonne exemple na pese exemple na ngai darling ngai repona oui ngai repona ngai à 4h au sala kobe tango tikali au sala pote za bon oui moni poto na lobi il te souhaiter tout être bisdo sunga moi sinon moi c'est pas sunga c'est ça na lobi musa tout ça par rapport à Mambolo ba ndé toka na tola ki chassa bo sona ndako na tap kopu no mais la on maïté c'est que nos propreté Mambolo ba dire que c'est salité oui oui te o moni yo ozo sa ngona ndenga kin mais ndenga poto za bongo ndenga poto za ndenga na oloba ndenga poto yango wana ya ndenga oloba do faut pusinda ko lokwa ngala ke na musala yo poke na musala biso bali to mo sombali to ke na musala o tsheko bongisa ndako mam na oloba zo comprendre ngate poani mam ngana bo yo po comprendre ngapeti baida ka mutu oh monika zadi ana voix ko sala propre moi tiens ça déjà salité asa salité ta propre na kati ote vraiment tout ça analyse longo na lo bana moi muke moi silence écoute vraiment trop mobali so alingi mwasi omoni ke mwasi no aza capacité sa mamsuti okozwela epata bonne mobali soki ya nganifo poto kuna luki pena mutu mo boye yango bate so to ke na ndenge olobeli wana ndenge bendo o a décevoir nga oloba non je les bonne ndeni po ye pas sala kati nga pe na sala je les bonne mbongo na ngai toluka nga na ye nga nsko zo bonne po na futa kai po ya biye pas bimanga ye pas bimanga 3h parce que nga na zo bonne et l'autre vivre na parité na suis bonne pour ça na bonne ni yemo mise la bonne peut-être mais ça to que non ndenge o connaître nga na olobela bazolaka moi si bonne par rapport il y a comportement ya moi si au monique moi si déjà na ndenga kinda ko luka na bana na misala ezo peser maman to me peser déjà parce que Koboko là-bas a mis balai aux autres travailler peut-être à travailler 2 places na maramsu yandako et là on est peu ça darling love tout le monde a déjà basala avant comme na maternelle basala ba crèche ba tchaka ba babysitter na bandako ezara pona ko aider bango déjà mais sikoyo côté ya bana kutu non ça non problème il y a un bizarre problème mais sikoyo ton total que ya propriété yandako c'est que déjà dans les grandes limites yo peut comme ça na poto na limite ko ndako no comme poussière ngandi limite ata bendo nenga ocha mnoko na limite ndako neza poussière au moni déjà vie à moi bana vie à moi c'est andé monte yo pour ma 4h mais parce que non ça peut-être au ça ça peut-être ngaki na ça ba échafaudage bani na ke do matanzo ngabona ça vraiment fatigué mais le problème que moi si nangai déjà à ça la fort à ça la bien kaza fatigué wanako non ça lango sans problème mais surtout comme niveau ti poussière ndako comme saleté cuisine bien comme le ça pendant 2-3 jours coup de brosse et les caté attends na aider aussi na niveau ni c'est là pour vous directement que non banda place à uta qui va ya poto azala qui salité. Merci beaucoup Kobetox conclusion na yo merci conclusion ngai non le baboye papa ngai nata mwa mobali lokwa yo ngabe na papa bana kutunga bota mapasa maintenant le bano boye moni moi si wana so komi na niveau ti obenga ndeko na biso darling love o epsi makambo c'est parce que aussi au lembi papa changer moi si so loko so boti bana mibale mukilebi ko bota kana o so wana bo bota na été changer na moi si so be luka makelele o pc bana ngo akena bango yo mo wondo ketala bana kuna changer moi si ngana ebisunga na ndeko no bali changer moi si on a sa salité
Merci beaucoup Bendo, na ngamba Bendo. Bendo. En tant que moi si moninga na moi si azana ba défaut moko boye za ke mobali ne azo déclarer. Conclusion za ni peut conseil ni vraiment ko pesa na ndeko moi si. Conseil na pesa na ndeko moi si. Tena banana mobali. Papa kuboya moi si na ote. Oyebi réalité à poto ndenge zalaka. O soki bimi mususu atikali yenda obongisa ndako. Tant moi ça koya yoke musala moi ça côté cuisine à lambi donc c'est que mobali dans salité pendant ma 4 5 na kiyotika na ndako bongisa ndako bongisa pour na poto eza bongo eloko moko ko ba comprendre te na poto mobali aidaka mwasi na ye ete kwa biso so mobali to aider mwasi ta zoba mobali wana moi ça kanga na kiss na poto eza bongo te darling eza bongo te toza ko mi soutenir ngana bimio tikali obongisi kompe donc tiklope bana ata ko tika bana la crèche on ezambongo ezala mbongo ngana ko bimana ke musala yo mobali nango tikali na bana ta ngana ko ya na tikali na bana yo ke musala kuboya mwasi na ote kwanda kobete eza pasi musala bokolo bana yo asa ko linga bana yo ndenge maba ngala linga bango non lo bana bo bandoki ndo ni mwasi na bovanda vanda bon na kende kaka soka bongisa kate soka bongisa kate papa salon kuboya été bomona ka salon abongisa ka salon bongisa ka chambre donc c'est que ndoko na mobile yo zo ka cuisine bongisa ka no cuisine pour chambre salon aso bongisa déjà yo bongisa ka cuisine mais kuboya été kolanda été divorce baba bimaka bandoki baba bimaka libanda vana mwasi na somona ndoki na poto somona mona ndoki na poto bala mandoki na poto somona ndoki ndoki na poto azate yo benga na mwasi na yo surtout ko balali boboti mama muta kozonga 0 darling mobali o kozonga na 0 poto mwasi nde tanga sister social tanga royal action ba droit na yo mobali ne lokote papa ngo bane lokote papa ni kendela mo côté assistant social wana yebisa bangoko mwasi na yo mwasi moko mwasi na lufuishi tala la poto me lufuishi ah papa boya ye andi ma divorce boso bobalana andi ba divorce ngoti babalana de ce que comme il passe pour ba roboto no ba bien nyonso ata mbonga salaire ba ko virer na kocha bana. Merci beaucoup Kobetox Bambote na quelques personnes parce que Metiti m'a déjà na ma caméra a déclaré ngake na musika te mulma mutamba muimpa mu kala ni dollar mu kala kabiji ni beauté le boss de boss papa Sibu Mutombo na pesi 7 mbote pour une émission moi na pesi 7 mbote na pesi master nanga le pasteur Emma Malage collègue nanga ya groupe Sinac lelo boto ba pasteur na Hollande na pesi 100% femme Marianne Pinzi autrement dit femme complète na pesi pe mbote place azana Hollande na ba ono so balingaka Congo check biso beto lingaka bino bo continuer ka ko s'abonner pour ande makambo solo ezalaka ah pendant makambo solo ezalaka donc bo s'abonner et ça la biso bien check. Merci beaucoup Bendo Bambote na ba fan na yo ah na bano mbote na pesi na forte na vrai chéri wan leki ya moto kwa motema ya bato ya fiston la sublime maman chérie Pierrette Lusoa motema ya bato ya Lidio Bolombo na pesi oncle nangai Thomas Alexandre pesi ma copine na pesi président nanga Chapelet l'artiste président ya Bendo Chapelet l'artiste chef nanga Babi qui vous bodi en tout cas ba gros bisous na bina moi nanga Christian Vimuswamba Kongolo. Merci beaucoup, merci encore na mon boss, mon patron, papa Sibu Mutombo. Merci papa pour la confiance, mon boss, mon patron. Hey. Et na profite encore la pesa mbote na mon papa Mokondi, là où le cœur de Darling Love se repose. Vie de refuge à Darling Love. Na pesi mbote ata babina tanga komonote ngana no papa Mokondi wa papa Mokondi. Ndeo no mangala canon ndengala no vraiment papa Mokondi. Merci encore na honorable Papinzila, honorable Papinzila. Bambote non vraiment belle makasi maman chérie maman Madongo la patronne motema ya Fiotingoma Rita chocolat chaud d'Afrique
hein, ma copine privée, hein, na François, na vraiment bambote na yo ma belle. Merci encore à mon réalisateur, mais Titi Maosa qui est toujours dans mon émission, vous avez droit de savoir qui toko boywana vraiment mais Titi ma bo s'abonner et belé makasi et ça la bien ba check bo checker belé check. Congo check TV. Yasi bo mutombo. Congo check TV. Yasi bo mutombo.